Voilà, Tindika TV, tous les coups sont permis sauf les injures. Tokiti, les sous-sous, encore une fois, na permanence, il y a UDPS. Pourquoi? Parce que UDPS n'est makambu, UDPS n'est actualité, UDPS n'est ningisi, UDPS n'est lobby. Et on dit qu'il est bougé, qu'il est ningani. N'a pas coup de fil presque un monde entier. N'a pas Brazzaville, ba Beninga, bazoé mana hymne national il y a parti, il y a UDPS. Dans la moni force, il y a UDPS. Mais on se boyo qui la corruption, tout ça, ils arrivent parce qu'il y a UDPS. Nous la Jean-Marc Kabouna a 3 millions de dollars. Attends, la catch. Et ça l'a raté. Avant, na kota jikoko mulumba kuna. La Kingabwa. Mais non. Moutou a zuba mbon on a fois changé. Et puis Jean-Marc Kabouna avait cette pouvoir-là, le pouvoir dans un moment où il y a des documents, tout. À ça, il doit pouvoir azongi ça et pas acheter des fils. À quoi engager ce parti, à côté de parti, n'engenin. À un engagement, n'engenin. À son pouvoir rentré, il pouvait le faire bien avant. Tant que ça l'intérim, mais tiens, pour l'instant, ça le congrès, président Bima. Et voilà. Donc, message au besoin que ça passe à IDPS. Moi qui a le déjà la machine. Mais pourquoi tu vas savoir qu'il était IDPS à lobby, moi qui l'ai c'est parce que IDPS, mais bah opposant dans l'esprit, on va comprendre ma cam. C'est le moment où on a déjà nagé. On va retika là, on va ressentir le coup là-bas contre carré IDPS. Bah on va regretter lobby, bah on regretter, bah on comprendre là qu'on est en retard. Mais opposition qui est infiltrée. Mbongo tamboli ba journaliste pe ba zio ya bango boki ba changer ba langage eza makambu mais IDPS ndé makambu solo train est démarré otikali train est démarré koyoka sonité yaka rejoindre IDPS kota na masolo ba ko repêcher yo mais soko tie mutu makasi la kisika yo ebitro oza partisan expérience bazo ba choc belé taka mutu baswa na nyoka. Donc, à ta mousse, il y a une prise. Donc, il y a une prise. Sans comprendre, Yaka. Mais sans comprendre, on peut dire que c'est raison, donc, à la retard. Bateau à élection, to PCNI, bazana va prêt à la élection. Donc, IDP, c'est chef nanga contre les maires à haut niveau. On a une fonction de la PCB. Bon, pas caté et le coïté. Bon, tu as la seconde, dans la simana, on va brevet comme formateur, témoin. Il va former bango, il va former à l'intérieur, il va témoin. Chaque bureau de vote, 3 membres de IDPS, Titongue Gotana, Barolongwati. Si vous avez un brevet, c'est une élection, vous allez parler de formation à Pamba. Non, il ne faut pas qu'il y ait toute la machine, toute la néborotéché, phare à phare. Mais après tout, si vous avez l'élection salami, maintenant c'est un autre Lukati. Voilà. Et le coup, il est bangati. Tant que je crois dans mon message, moi, je ça. Il a sapé moi, Moka, à combattant. Topesio Moto s'est présenté. Oui, Mbote Mingi, ndeko journaliste, papi moi c'est Tindika et Zalinga Francis Monomosi. Et je suis le responsable de la jeunesse Nangambwa Kingabwa, section Kingabwa. Donc, Ngainde, Nazoko Kambaba Genoa. Na CP, pour le bio moi Kingabwa, mais yo moi Kingabwa, mais Toyoki déjà, qu'on a Kingabwa, CG Azumbongo, na Félix, CG Tongandaku, yo dans la Kingabwa, au monité, moi Mikolo, Bangombe, et Mbimana Palais, na Bantaba, pas CG. En tout cas, vraiment, Tozalagana CG pour vendre pena na fief na biso quartier na biso Kingabwa, mais makambunio surtout batu bakoko loba eloko moko te. D'ailleurs, mutu kane atambola kana ngodi. Mutu kane atambola kana ngodi depuis kala batu nyonso ba mona kango. Yango wana kaka ndabi makana ngonde et servaka ina ba besoin nyonso. Azana posa kuta ba argent sale te, azana besoin ba mbongo makila te. Secrétaire général na biso aza constant pe azoko maintenir toujours ligne de conduite na ye et longo na président na ye Félix Tshisekedi Tilombo. Donc azolanda lokolo yo parti zo senga na ye. Mais personne n'a idée bine bolobo ke na élection ba bangi na poto mukidere ya koningana. Non, en tout cas, vraiment, bisotozo kamwa na bandeko yo ya opposition, soi-disant opposition. Bisonde tozo te ya bango kutu baya ko rejoindre idée na biso.
parce que le peuple déjà comprendre ngo biso et non va comprendre bien il faut expliquer bango parce que bato comment comprendre malembe on va la nuit des émissions auto boire hier va comment comprendre si on va comprendre expliquer là on na style là. En tout cas être un politicien c'est être un philosophe comme on a propos ya Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda, c'est un voyant, c'est un visionnaire, donc c'est un tisékédiste en miniature. Jean-Marc Kabunda comprendre déjà, j'ai au Kabila à monter et puis à influencer na ba opposant moko bazali barbare, opposant moko bazali mallette, influencer bango na jewana ya marche au bazolo bake ya boycott à machine. Ya on azo senga na ba peuple congolais nyonso à travers coin du monde. Ce qui idepes à tenir langage wana que avec ou sans machine à voter toko kende ti le 23 décembre, idepes azana argument o yazo défendre ayebi que Kabila c'est sali kabala préparer des ba milice na ye waneza vision pe secret tozo dévoiler ngo bana poto boyoka Kabila azui déjà ba milice na ye atie bango wana l'air tokobima na balabala poto boycotter machine à voter pona mukolo marche l'air tokobima na balabala Kabila ko sala je atindi ba milice ba incendier seni et puis ba incendier ba gazin sika machine à voter zali bana poto boyoka alors IDP c'est que ça parti en Nzambe déjà révélé yango à travers Jean-Marc Kabunda. Et Jean-Marc Kabunda a convaincre déjà président Nabiso Félix Tshisekedi. Alors que machine à voter on a ceux qui tomeki ko protester yango. Zela. Oui. Je sais que message wana ya toki na marche te mutapesi son wana za Kabunda. Effectivement, ozo gangrené na mato ya batu. Likambo son wana e yokanaki nango depuis kala mais Jean-Marc Kabunda bimisi ba secret au Kabila zalaki nango. Kabila tsaki jebo akolati sabana moura pembe ba se mêler na kati ya population ba tumbi ba machine wana et après les ba ko tumba machine ba boaki ba cocktail na ba grenade déjà ko action ba grenade c'est bandiao to ba uti ko sandienda ko André Alain Tundu lobi to yoka ki lisusu mende donc ça déjà jewana yangwana Kabunda azui déjà vision na bi que soki IDPS to koti ba koloba ke IDPS nde mutu etindi ba combattant na eba tumba machine à voter par là Kabila koloba si ce n'est le cas nga moyen organiser sous élection ezate opposant ba tumbi ba machine à voter et par là siko Kabila a ko reporter pour ab débaucher siko yo batu wana ya mafia wana acha bango dialogue moko 15e dialogue et même bango tina 2020 yangwana Kabunda ta que visionnaire à comprendre déjà j'ai à Kabila wana yangona zo ko interpeller ba ndeko na biso ba congolais à travers coin du monde ba congolais to yeba ke na minute to na moment moko eza perplexe moment moko très crucial il faut tozala na Kabila et kenge ti le 23 décembre une fois que to commis le 23 décembre Kabila a organisé l'élection te et kozalo Tshisekedi alobaka la haute trahison na minute wana kozangelo kwa koloba na biso mais nous ozomona est-ce que baza prêt à l'élection nous ozomona baza prêt et d'ailleurs kutuneng na zoloba avec ceux qui 58 jours et tikali est-ce que baza prêt à donc vraiment bandeko nanga bozala sir nanga ike Kabila za prêté na connaît nanga po ba pesa biso élection za valide d'ailleurs et senga qui Corneille nanga se prononcer ti lelo Corneille nanga se prononcer constitutionnellement Corneille nanga fa se prononcer 3 mois avant que non nous sommes maintenant prêts ya kokende na élection constitutionnellement baloba ngo 3 mois avant mais na minute osiko totikali déjà na 50 jours donc c'est-à-dire que l'élection est kozalate et kozalate je suis sûr et certain c'est quoi l'élection comment dire opposant oyo ba komi contre IDPS bon continuer kozana bango tout faut pas ko senga pardon tout faut pas que bango na bon rassemblement Kasavubu ou bien na FCC bon ça sous courant mususu biso IDPS toza parti démocrate toza na démocratie ba o ba pesi avis contraire par rapport à makambo biso to lobby ba ya ko argumenter biso to boyi mutute mais tozo senga ke idée o eza plus fort eza idée onde bato balandaka bango ba pesi idée na bango ya ko boycotter machine mais biso to lobby ke avec ou sans machine tokozala siko to sengi bango ba pesa biso argument oyo et ko prouver biso ke to boycotter machine parce que ceux qui to boycotter machine à voter Kabila koloba ça va na zui acte peuple lokwa boboyi machine à voter merci mais bo pesa nga 2 ans na kangisa 400 millions de dollars siko na moment wana bakiti mususu to réenrôler les sous ba tout changer processus et puis bande ko nanga imprimer sur ba bulletin to imprimer ba bulletin siko na temps wana ya 2 ans
n'est-ce pas que Bogoloba ke biso nde to glisser Kabila yangwana IDPS eza parti ba visionnaire yangwana na ko kende pona ko sukisa na sengi bande ko nyonso à travers coin du monde papa José ozana Belgique ozolanda biso ngai wayo naza premièrement na ingénieur et puis naza na équipe nanga mobima nazo travailler na bango tozo senga ba soutien biso toza ba combattant IDPS toza ba voyouté toza na ba misala to sala mais tozo lukande bino bana poto Congo mikili bosunga biso à travers émission ya Papi Kamwasi et en plus toza na nzembo moko patriotique to sali pona nzembo ekoma comme des chansons fils mukoko nzembo vraiment fumu sabata nzembo vraiment na moni pe muso azali aya peka ko luka manga nzembo yango zolobela nzembo ya yango zolobela non nzembo biso to sali biso to sali za base kingabwa IDPS comme ba musicien vraiment soki bozana besoin ko yoka nzembo wana to bokozwa biso na numéro 081 210 44 24 OK to tshela dans la YouTube 210 44 24 to tshela dans la YouTube batala siko ba combattant so bokoma kaka ba musicien mususu yeyo musicien bonjour combattant oui bonjour ndeko Papi Kamwasi na moni kaka lelo tozawa pona makambo etali ba témoin ya biso ya parti bon ngai na bandalon d'abord bongo te na banda d'abord na présentation ngai komona ngai ezali balèze oyo bayebi nga na IDPS awa wa artiste et rappeur oyo aza mikolo na oti kobimisa mixtape na ngai eza wana la souffrance du peuple bientôt mikolo oyo boyoka baotindela binango alors ende ko Papi otuna ba question na yo na répondre bango OK donc yo tena makambo ya ba briefer na bango question d'actualité ka eza moko message ya Félix président ou bien position à IDPS yo en tant que combattant pour ba décision musuba zo ba décision ça qui va tout na peuple ça qui va tout na combattant yo aussi position na ndenge ki bo ken élection avec ou sa machine yo mo no combattant au moins ndenge bon pour ngai bon na websara na bande ko o ba olanda biso na minute yo biso za ba combattant o to zalaka actif sur le terrain à tout moment tant boyo ki président Félix alobi que avec sa machine à voter ou pas aucune élection c'est-à-dire biso IDPS to boycott ya élection ya mbaloyo au Kabila piège na ya tiaki ezani ni keno atia machine pour yebike biso to kolinga machine te soki to committee ya otingi boya la kasoka kangamne loko moko atika kate donc piège biso yebi to timbeleki ka piège na ya suka tiaki yango wana alors biso par rapport ya ningi to moni makambo zotambolela bon bananga pena banana na yoka machine à voter ndeko Papi non na mona ngote ya na yoka kaka kombo machine une partie ça déjà une partie wana ezali oyo ko kaem suna Kinshasa ya pamba ibongo balubumbashi bagoma parci par là na ba c'est que bino IDPS boche Kabila contre Mir donc ndaza boye ya bila coincé contre Mir kutu na Mir place bazali bazole la mabe yo ki ba mamba mo sala bango na bango te ba chaso ki ba grenade banini ba kosila IDPS makam to ken élection na bango na position bango baluka to kina donc na minute neza boye batika ko lela o so nini te mutu to Monique ana pour ça changement na kati ya mboka oyo a soutenir ndeko Félix Tshisekedi yenda zali mutu tozolinga to élire président na 2019 bientôt wa o tozokoma kala mingi te le 23 décembre bandeko na biso misusu bango ba garder position na bango bon to yebike petit à petit ba ozonga ka batu po biso to ya ba mère na bango na mambo etali vision na mambo tout ya mboka donc ba ozonga ka batu baya ba soutenir ndeko Félix Tshisekedi to ken élection yo bandi combat combien de temps bon nga banda la bandi combat donc il y a déjà 8 ans ouais 8 ans on y oh bon ba lembi tana ba combat 8 ans na combat ba marche talipe ajo nazana on a bandi combat mwana muke lelo nazana 25 ans donc naza toujours na lit donc age zanano na obangelo mo te pona ebike ti na komisaka ba 30 ans IDPS ezala déjà na pouvoir yo ce que ça fonctionner bon ngai etaki artiste biso tozolité d'abord na la changement mboke changer mutuna mutazana ba mama na ministère la culture niveau esengaki na kende na okende mais ezaka nga muti na okende ba congolais nyoso tout bazandi na besoin ya changement kitoko merci beaucoup à suivre to comme siko kunesika bazo pesa ba brevet ba brevet ya ba o ba kozala ba témoin 3 témoins ya IDPS na bureau de vote moko
Donc atoyo ki posa kasumbalesa okei musu atikali. Deux fois kutute. Donc ti grand tongo ba olemba te relève karabo. Op no ki posa Subaru okei musu atikali. Kasumbalesa ye okei musu atikali. Ti grand tongo. Toute la seconde ba posa ba brevet ndenge ezala. Tout à l'heure. Kasongo wa Kasongo Bernard. Kabongo Kolo Francis. Kabangu Mukendi François. Kaboso Kenda Jean-Marc. Kabenjambu Benjamin. Kaungamina Chibala. Kaungamina Chibala. Katende Delphin. Chibala. Chibala Nzenze. Katende Delphin. 100. Oh, 100 paix. Témoin. Kabangai Tita. Kabangai Tita. Katende Tambwa. Kadi Makabongo. Kwete Kapumbu. Kabanga Mao. Kabanga Mao. Kazadi Kalombo. Kazadi wa Kazadi Idris. Kabanga Tudieshi. Kabanga Kikomba Mbaya. Kaldiak. Kangudia Nzevu. Kayawa Lwabea Brigitte. Kilapi Assisa Pierre. Kala la Chinyama Serge. Kabangu Luboya Bruno. Kayendanga Kambui Alain. Kambui Kamashingu Isidore. Kimwanga Abraham. Kabisekela Kalengai Kabibi. Kalonji Chibangu. Kazumba Serge. Kabangu Chibumba. Lukombo Bagova Kwad. Luboya Kasonga. Lundeki Omeyonga. Ndeko namoni na ba brevet awa likamoni ni ezali awa leo. Ba brevet oyo tozwi yango lelo po tolandaki cours ya ba témoin bao bakopesa cours na ba nani ba témoin nani ya vote. Bon, ça lui combien de temps? Non, tout ça lui vraiment 2 jours. 2 jours pour notre cours. Ok. Bah, expliquez-moi l'information. Bon, l'information à Bisso, à PC Bisso, formation pour la Toba de la vraiment vote et ça l'a bien, tout l'andelango depuis près pour en toi qui m'a eu bezalate. Tout l'andango bien. Potozo nani biloko osorier po tolingi mbaloyo ki moi bezalate makamonyo cela ezala vraiment à la page. Oui, parce que le bino ba former bino former ba musu na intérieur. C'est ça. Ba former biso poto que no former ba musu. OK. Est-ce que IDP ça prêt pour aller aux élections? IDP ça prêt na nyos même machine te IDP ça prêt. Au changement le ba pona nini? To changer maloba puisque to monete
banguna balingi balandela maloba na biso neti liboso toboye makambo kotika chers vie des athées il faut sikoyo tozala na makambo nyonso na temps. Ok, merci. Alors, ndeko Mbote. Mbote papa. Na moni tout la sabrifi na yo tout la kisango banani. Oui, nazo la kisa bato nyonso bazota la biso na moment oyo, c'est-à-dire tout d'abord peuple congolais. Dans la caméra. Oui, peuple congolais on a concerné na mambo ya élection na biso. Et on a la kisa bango qui prévé yango, ça veut dire to landi vraiment formation. On a vraiment en matière na surveillance, il y a ba élection to dans yango le 23 décembre. Voilà. Donc vous êtes prêt? Oui, IDPS a vraiment prêt à affronter l'élection au cours. Tu as eu bien que tu as gagné sur tous les plans. Donc, ce qu'on est besoin, c'est que nous avons intérêt pour nous former sur les témoins. Oui, les témoins de toute formation, les formateurs, toute formation, pour répartir dans la province, toutes les 26 provinces, pour former les témoins. Donc, bino bozali na musala oyo na frais ya nani na pesi bino mbo. Oui, tout d'abord, surtout lobby frais et ça trop dire mais et ça tout d'abord volonté. Na bolingo tout d'abord ya parti na biso. Sacrifice. Oui, sacrifice au tozo sala pour na parti na biso awa gagner. Voilà au moins. Mbote mpangi na mono. Mbote ngwashi. Ngeke sala wa nini awa na IDPS. Awa wa muke combattant à IDPS. Je suis ici depuis 1988. Premier discours il a fait président Etienne Tshisekedi na pont Kasavubu. Pana muvanda mwana fioti pana muva sala na itik. Muva sala na itik na sitaz. Muvanda ka boso ba mama ya ba maraîcher betke monaka akwenda na wenza sumba graine ya male matembele akwenda na ona plate banda tula après graine buta. Tshisekedi kubaka mulka pirina. J'étais sympathisant, après mukuma combattant, formation mukuma cellulaire sectionnaire, bubuya mukuma fédéral. Ben la IDPS ben quel est prêt ça mon akwenda na élection. Mais qui m'a bête que sosaka yo inas. Pour qu'il y ait la démocratie, il faut qu'il y ait élection. Quand on a voix la démocratie, yo ke yo ina. Élection. Sans élection, mutukeri le côté avait le pouvoir. Mais ben le IDPS le message changer malobashi. Inki maloba bet me changer maloba avec kana bet ke fula bet que za bande bet me changer maloba bet que changer maloba avec bet que tout babo piliai ngamo na 2006 bet bande bet akwenda avec bo sola ya lobo sala bet UDPS qui est parti en tête que tout bande bet akwenda na élection sans machine à voter bo za va fulande bo va peut-être bo que zolande sans machine à voter. Bet tout la machine à voter, bot a déposé candidature vert. Mais bet me déposer candidature avec machine à voter. Bo va yufulande, bo va zabande, kana bo tout la machine à voter, bot a déposé candidature vert. Mais bet me déposer candidature. Awa boge so 5 ndé sans machine à voter, bet élection qu'elle veut. Bet ndé machine yo vanda avec bet ko na élection. Alors ça pour la bankaka bata samuna bo IDPS me baka mongo ya Kabila 3 millions de dollars. Il y a quel baina boge tu babi maina. Baina boge tu babi maina. Quand ngeta parmi ces gens là, boge ga batu ya ikuvanda na kota mo Kabila. Bome katuka bome kusa en opposition. Ngezaba. Kana betu baka mbongo Kabila, bet me cracher na visage ya fait Tshisekedi. Tshisekedi me cela vende bet collaborer avec Kabila. Lit na betu faire partir Kabila. Son système. Mais bet bagambongo na nsambe tsalonki. Bet ko na la élection. Machine ou pas machine, il y a une raison pour laquelle nous avons des formateurs. Bet ou bet ko na kwilu. Hein? Bet formé ba combattant, ba formateur na kwilu, kwangu maindombe. Ba ya bet formé, boina pe bet kutua ti na base. Machine yo vanda avec cap vers les élections le 23 décembre 2018. Ça mon na ba combattant, ya ngetu ba na ba combattant nyonso bekele na monde en vimba. Et ba kele na kititu na boma ke Félix me baka mbongo ya Kabila. Félix me baka mbongo Kana me baka mbongo ya Kabila, c'est que a me craché na figure ya tata nanti. Donc IDPS yoge na funu vert qui exister. Ngezaba yina ke ba ennemi à peuple que tu babimei. Élection pas élection, machine ou pas machine, bet qu'on a élection. Kabome tu bande machine bet zaba nge wave
Moïse Koutoubarande bet boycotter l'élection. Jean-Pierre Bemba Koutoubarande bet boycotter l'élection. Quand on bet boycotter l'élection, qui en est le bénéficiaire? C'est le pouvoir en place. Vous comprenez? Ça moi que tout bande mouka on a article 70. Mouta katuka kanga l'élection. Quand l'élection qu'elle veut remise et reprise vers Moukelawa. Vous comprenez qui maï? Alors bet Kelawa bet que former tant ou ba formateur. Bet met tout l'andi kimbandi ya iboke tubande kimbandi. Bet men nikandi yo. Machine ou pas machine bet que coin. OK, merci. Merci.